lelakaye lekoya Stevie de Londres mama lekoya Jonathan Kabeya na leli lekoya Jili Fwala ozawanga bana ya mama oza na lelakango mama la finike mwanango na lelakaye lekoya Stevie de Londres mama lekoya Jonathan Kabeya na leli lekoya Jili Fwala ozawanga bana ya mama oza na lelakango mama kasi kozanga yo ngana kokokate kasi kozanga yo ngana kokokate benga ezala gaga bana monde entier bonsoir au monde entier, bonjour au monde entier. Ça c'est Tchabo la musique à nouvelle génération en direct d'Iraba na kata Maroc. Netika to vanda kito batu balinga ki bayba maele so to sala nini mais to bomba ki maele. Mais na minute yo to zana kati ya cuisine interne. To boko bimisa ba image mingi boza ba sir plus abanzembo ona bozwa te. To zana banzembo ba congolais, to zana banzembo international. Boza ba générique ya danser ba couper décalé, boza ba générique à folklorique à mystique. Dans la minute yo oza wa image ba studio to so ba mingite bana poto to senga ba soutien na bino bana Maroc bana poto ndeka to bisa rabino fo boya un mois Maroc oyibo ba misati ya bola obengi Fabrice Dibasana o tester nanu omeka koyoka ba répertoire ba nzembo ni wana pour meka ko produire pour tout ça na malamu mais production exacte. Donc nazana posa na pesa numéro na batu oza à l'étranger oza partout un bo soutenir biso na ba concert ou bien na album ndeto na studio boye mutana posa ba yemba oza posa ba yemba oza posa ba bwaka yo babwaka boutique na yo pharmacie na yo et le roto lingi na lo pesa numéro pour na à contact. Donc sur le mozwanga je suis justement au Maroc, je suis au Maroc. Donc moi c'est Fabrice Dibasana numéro na yango 00212 63 26 33 8 18 00212 63 26 33 8 18 00212 63 26 33 8 18. On est dans le numéro de Fabrice Dibasana. Dans un WhatsApp, il m'a partout. Sur le Bengaï, sur la pour contact album à disque studio pour le moment concert sur Benga ou soit aux accords missia Tchabo la musique nouvelle génération. Donc eux tous préparer album pour Tchabo la ça la disque et la première fois Tchabo ça la disque na Maroc pour ya qui choix na bisoté mais qui ba fanatique ba déclarer qui montre que oui Tchabo la ça album na monter et on biso tous opportunité à pour meka ça le kwana ya on to pèse là ba flash tous na 5 chants des génériques. Donc bon mi pour la cuisine interne bato bolingo soutenir sur partout à l'étranger numéro ya to pèse bino o ba la missia Tchabo la musique nouvelle génération ngamo Fabrice Dibasana ngayo na kumbela mouvement na bana mai ndezalaka. Après album on est tout ça la élection boyi baba poste en musicien na chef d'orchestre na chef de répétition to bango sima pour tout ça en temps recrutement to na poste en musicien en plus to na studio donc musicien monsieur Stevie de Londres chanter le mouvement il to ba no apesi là ouais ngana le lo batenyo surtout donc ici mugo président et mon voyage qui ça lobby déjà là le lo baté to c'est là surtout nga ba soutien na bino surtout bana libanda bana partout donc même na Maroc to senga soutien na bino banzembo ezali ba chez un danger ba chez ali mais ba kombo ba to zate moi ba soutien na bino ko sala bien encore pour artiste na bino ba pesa ga toujours idéologie j'ai Tchabo la yangoyo na studio ils ont répété ils ont ça ils ont collé tout ça na toujours préparé single ba chez ali. Donc il y a un thème numéro na yangoyo bazaka na besoin ou bien à Ferrari donc
plus 212 0 donc plus 212 6 54 40 44 26 plus 212 6 54 40 44 26 donc na bandeli lisusu po ba oyo ba e ba ke numéro na nga ba penga nga bozwa nga moko bozwa mutu mususu te bozwa nga moko c'est vifera en personne plus 212 6 54 40 44 26 donc numéro na nga yango wana quoi donc ba salutation na éviter vraiment kotora wana pena donc na éviter na pesina no mboti nono na libana nano kotokuna no masana nga ba Jonathan Mali banga ben bango to kuna donc ba maître da Silva na bibiga na minute donc boya osepela ba fena nga likibo dadu bazado na mo les grands baleines puis la simona bena donc les grands journalistes donc yo kozanga te gabe buya na garçon noir balobi timbezate inshallah kaka binyo Abraham Mole monelanga Diana Mole bakotona donc ya minga kolobeza te ba chaise alisha na ngezali net bugoka banzela na kokende ba chaise danger non te boyoki mais boyoka bosenti na bosani te masananga ya chanteur na Paris Credo Mulumba masananga CM Star Ferrayo Zoya Mukimi papa na Dinare ke Krishna de Londres papa na Princesse Motema Lina Bemba bambote na bino pa bozali donc na habité vraiment mutunanga kati pacheli na ebisio donc pacheli garçon au sol toujours na leli makasi sengo makasi taka na kata studio donc studio ngodo ina ebisio kombo studio elengi boye so mo patu so kati ouais balobi Congo Bomoko TV5 Congo Bomoko TV5 baleine de la presse pacheli grand mayas masolo to na kata temis ne bibi masolo mingi kaka nizalaka hein Krishna de Londres Balthazar papa na princesse ya Lina Bemba honorable Mazas yebi vena ngai putu mo parti bina kata Paris bambota to vena nga dire bana Paris bambota to masalanga Joël Manzeku yebi masalanga Joël Lucifer est-ce que ça bambota to Yannick cette étoile na kata Paris bambota to maître CD na kata Paris yebi petit nanga Minio Abraham yebi ba parfait zola bi masolo maman mandi mandombo maman social na kata Londres mingo le ate maman Charlotte Pigeon na kata Londres ba mbote ya ngona ya Ibrahim Nzambe ya nyonso papa Sampe Ngombe Grand Lac Anita babe coupé ya famille Gondo ya famille maman Doloté mafuta na kata Bordeaux numéro ya ngona bo soutenir biso na za artiste na bino mouvement na bino ngo tiabola musique na Maroc il faut boya rappeler un système bon meka ko produit biso bo comprendre où za kati na biso venant pour tout mpatu bi masolo hein Christian Bekoni tonton Christian Bekoni yebi masolo Christian Ebuta Kato Mayabo total baski les vieux Michel Mayabo na kata Paris les Willy Star na kata Paris les vieux Michel Mayabo bino to bambota to esika boza kuna bana Maroc na kata Rabat esika biso le vandaka hein mboka ba Gilles Orange gouverneur ya Rabat chinois kamanga oza toujours nzambo otika na nzambe petit na riti na am ebive na protocole matwala ya bino yango wana belo pita na kwasi CM Star quand artiste na katia amiki le credo yebi masolo Balthazar yebi masolo Dauda yebi masolo Hiroshima na bombe yebi masolo président Venance Matsoni na kata Salé chef coutumier Malando yebi masolo minga olezate to salaka bulonde zaka vena ngai didio bambota to koko umba bambota to ozaka musala bana bino bo formaki bazola saki bakumda ya niveau se bakoki les petits poissons ya momoni to mola c'est que bo formaki biso formation ko mona na misala to sala o to za plaisir na bino bambota to parti les grands mayas et bi baleine de la presse Congo Bomoko TV5 to saka na tout petit nanga Fatima Zota moi na mambo ka petit nanga bambota to ba vrai chéri tout au dans la Maroc de la musique bambota to maman Kadija Yannick la première dame na kati États-Unis na New York bambota to yango ya ngwana hein minga olezate to na suka po to bombi mayele po to continuer boyiba donc Congo Bomoko TV5 baleine de la presse na bosanité Justin likaka papa na Noah likaka para français Motema Pauline bakoto kuna vraiment faire cette vie
bambota to pa ozali siko ozali donc merci beaucoup bino mo bozo comprendre tous en plein studio Del Farad Nzambe Del Farad bien la kanyi masolo toi on a besoin d'un ingénieur de son et belé na Maroc mais toi on a seul ingénieur de son moi-même Balen de la Poste je vous confirme les lots na lo bino actualité na minute za tchabo la nouvelle génération tek communautaire na bango na numéro 1 ngabuna sa promotion marketing ya disque au Simba na ngalo barabu na batutu balinga banzembo na bato tout balinga bayemba bango bayemba activité ne bayeba musala sala bo contacter ba artiste ba to pesa d'aba contact d'abord biso to bo pesa contact de biso za ke o le gars na Congo bo Moro TV5 o le gars na Del Farad de pesa mo to lié mo te bo benga ba artiste bo soutenir ba artiste na ko bisa na ba artiste bo contacter ba to ba na bala bo contacter ba to te o ke bo yemma na nzemmo na sima bo bolela te to lingi ma mbwana te tour to lingi Maroc de l'avant Maroc no beta disque te bana Maroc bana no beta disque te le seul disque o to beta na studio Del Farad so moi to telemi boy en tant que chargé de communication journaliste et puis na nenga c'est mon solo na ye na telemi boy pona ma solo ya chabola le seul orchestre na hotel mo boy ya jaka dans Colombia kala ma solo musique tela masa banga c'était de l'homme na baza na ebi ke batu bazé belé bazo la disque o na nenga osaka na bien on webisa ba artiste na biso baza mutema pio Del Farad na za bonga sala musala mutema mo ya kimana mutema mo ya boboto ya linga ngata lo bimi bat ba sentir po lo ko koti yango na koloba bato tout bana posa ba soutenir biso na ba concert na ba place ba répétition na ba spectacle ndenge na ndenge toza wana pona ko servir bino mabina makino ko sakana te ndenge dega yango na koloba ka boye na mama te Diop Nzembo Isaïe mère de Diop mfinu ko ba mama Nzambe ba mama solo na ba artiste ba pesi ba numéro mère de Diop mfinu ko ba mama Nzambe ba mama na kata Maroc les seuls mamans oh l'équipe maman nyos Maroc oh boy on sala mokili na ye mère de Diop solo na ba artiste ba pesi ba numéro bazana ba WhatsApp bazana ba nini solo na ba contact malamoro na pesi ba ndeko tout ya Maroc mbote ingénieur Del Farad vous mena na mokili na po ba maman zaka ba service au tout ça na Maroc oh tout kanaki ko sala teto et d'année tout ça la ro pe il fout na mo pe ko sala lobby to lobby wana elo on a loba lisusu na pesi mbote na pacheli kama ya papa na lixia po bango pe baza sima ya marambo na pesi mbote na Lionel Luketa pe bango pe baza na sima marambo ngana ko confirmer bino marambo belete na chafula depuis France na menace bandeko bango bazo travailler tant bandeko bazo travailler to tcha bango maboko moi 20 €, moi 50 €, moi 5 €, moi 200 € et ça là moi bien pour na et aboutir moi quelque chose mort est bien na pesi batu to bandeko raban nyoso mbote o bola na ngai ya jaki c'était vu de Londres mais chabo les hommes nini na pesi koko umba tala ba remerciement na yo ne ba artiste ba do peso remerciement pour ba bi formation to pesa ki to nian ote na rolo ba na batu biso to sa musala Del Farad a simbi côté montage, il y avait Michel Del Farad a simbi côté arrangement et son peu programmation. Bota la degré à maële, na clip. Poto commento ko kana bino za distance à awati na poto. Distance à Kinti na Maroc. Les amants passés. Mutu moko sa ma belle à la fois. Merci beaucoup. Na pesi mbote pa bande gonyo so ringen mambu na pesi mbote e pa sengande balondo na temsi na pesi mbote na dudu gala na pesi mbote na vina ngam mapichole grand mon continent bango mapichole na pesi mbote maître Ken na pesi mbote artiste bango yo bazar to soutenir bango na pesi bino va merci to kuta na bino rendez-vous na bafle ngana ko munza ma ngape na ko bima ngana nenga munza ma nenga system to na studio na munza mina